Alors, Yaba. Ça y est, Namounene, légende. Info à Lukio Awa a insisté. Boluka Yaba, Boluka la Yaba. Mais problème nini. Bon. Bon, Naloba. Oui, toujours quand Yaba. Merci Nzungu, merci. En tout cas, c'est pour la mingi. Oyebi opportunité opesanga oyo elongola nga ba stress ebele azala nango na mboko ya Marcus. Paul Marcus. Mais avant naloba Nzungu na koyebisa oke mikolo ekomi koteka aya bakoleka omona débattement bakolanda ye baotiki esute. Oh, parmi eux. yango na esaki oke tobenga ye bapo tocomprendre te soki aya bakaka aleki kote moko boye omona bango na se Yaba muta ko expliquer Yaba mutuna na ngenza boende na ngai yango mikolo yo tozoyoka problème nini bozana yango Sankara sali nini po avant ngana ya ara zaki shebno na se oyebiki na zalaki wana ici ana mona bino sikoyo lobby pe to mona ndenge makambo ekendaki ezongi yango Sankara memeli bino problème nini oyo mikolo yo bola la soute pour mes nini na pesi mbote na pa buzoba nager d'esprit. Merci info. S'il te plaît. Question donc il y a bien. Bon, Koloyo Sankara d'Ekuta, Banzungi c'est tout baïba. Sankara Zakaka, les fantois, les rois de la forêt. Sankara Otoiba, Obatubaïba Nakikala, Sankara Zani alarme aux arceaux toucher les rois de la forêt. Sankara Bimarana aimé. Attaque moi respect Moroboé. Ces derniers temps Sankara qui bon. Ma campagne les kémo trop avant d'anaïe, ndeka ezalarame. Et les qui peut moins mingi, bioka yokao Sankara. Alarme sonara sousté, alarme et comment désactiver, alarme gauche à droite. Mais Sankara, à Betka moi j'ai mouru à mouké dans journaliste. Moi le mouru à mouké à vite fait dada. Mais il lobby si panel info. Tout le monde va chauffer, tout le monde va doki, à s'adresser dans mon touté, à tenir à bouer. Les cambouis, il y a un monde qui n'a pas parlé na biso, tout le monde a pu porter sur le rond, mais Sankara fini n'a été, à tangi combo mon touté, à yembi ka banze mon aïe, kanda salaka. Sans qu'on s'adresse na biso bagé d'esprit, papa bouzoba, à tenir à bouer. Dans le cas, les cambouis, ne ezo pelisa batumo to longonde batumo bando luka Sankara banda kala na mabe mais pourtant Sankara ngana sa na ye côté c'est ça info que batu ba comme ngola ba pop ko na ipare on a dit nzola ba lobi ba comme le ba pop comme ko sauter mystique na ebisa nzungu mikolo ekomi boye so moni Yaba omona ba disciple na ye na sima ba king ba so Yaba ye bango ba kozanga te. Et puis, dans le moment, j'ai d'espoir aux anasena, c'est papa Bouzoba. Papa Bouzoba, tu as dit rendez-vous là. Vous avez papa Bouzoba rendez-vous na 14h à Wandenge, aïe. Na yé pour na Yaba. Dans le kanga inde konayo. Nazana ba prévu misusu awa boye. J'ai d'espoir comme ina bodoka, comme ina ba bordir l'équipe degré. Et comment l'on va bordir, comment kena moi neti, na bango malembe, moi ko finga. Oh. Na ba commentaire. Nzungu, tena munene ala kita capture wana. Pour me tenir, nzungu changa munene. Comme na makamba, ya Prestoni, comme na makamba Prestoni. Ya yeba kiteki na lobeka. Asila ezako. Saka ngo pamba tena, na baya ngo ndefo bachanga na munene. Oh, la kisa. Ngapo na démarrer ouais ya problème te. Boze ana vimbisa te weza o démarrer wera te o démarrer mututa zo lobela bien wera. Botanga. Oh, ma kitabu oza Tintin yo Ebonga neza ko finga. Ebonga neza papa c'est la malembe. Mama na Tintin kutu. Awa ikoleka te boetende ko boetende ayibongo ya la kisa mondeni non mais retire ça ndeko yo sengi preuve te ngana la kisa j'ai d'esprit oyebi très bien que awa ikoleka te na lobaki yango kuna papa na lobaki ya Tintin kuna place na lobaki s'il vous plaît
Respectons-nous, mon frère. Au 5 balles, so preuve, bah, tu es le preuve. Et comment est-ce qu'on va aller au film, papa? Papa, avec le décaté. Mais comment on a levé les mois? S'il vous plaît, Kassiang, bah, au lobby, on se awa. Kasi, Nathalie Makamwenda Kuna, papa. Et autant qu'il t'ait mais projet d'esprit Boma, Zana, c'est Kitisa, Penda, s'il te plaît. N'habitez ceux qui, bozo, au silikelani, ni makambozo. S'il vous plaît. J'ai d'esprit. J'ai d'esprit. J'ai d'esprit à débit. La monzou, on a bien qui yaba. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lobi nzungu nga talaki chez Gloria tozalaki na bango nyonso ba j'ai d'esprit bazali papa buzoba ndenge kendelaki batutu bayebi balandaki biso na panel lobi sima na butu nango namoni sujet d'esprit na bi me ndeko na ngai ndeni mikolo yo bozo doka boye yango moi nasengaki nzungu tobenga yaba a expliquer biso likambo nezoleka même papa buzoba lobi ye afingaki na ye te me ozomona ke mutu amati amati penza siko yeba peso ka azawana aoya su ye moko te omona kaka bato balati babilamba obo epesa minene boye na comprendre pe lamba ngote no muto akumbwe bo la biso info nzungu la bisibino rien na minute bato tellement tout ce na ba 5-6 jours mité mezodoka et ça ce qu'on est pression mon histoire qu'on a le cambo ou le récite et que est-ce quelques jours en peut comment et donc comment on a noté ce qu'on pression après on comprend papa Bouzoba la famille good life on comprend papa Bouzoba na j'ai d'esprit dans des pressions aux gens là bango ça veut dire le ba kanaki dans 4 mois tout le bel on sous mais ils ont mara parce que sold out dans les salamités ce qu'on pression là parole pardon tu partages sur parole j'ai là toujours comme la parole j'ai d'esprit et moment vos apaisement ça veut dire que chalet Rwanda on a que bandi ko ba komi na panique on peut le comprendre info a la raison pour on a tout le temps j'ai d'esprit quand nation na bi c'est que j'ai d'esprit tourner zo tambola zo la tende ko ngana bi c'est que peut-être azo pongezo ya yaba comment yo ko la lisa ndeko j'ai d'esprit pongite ndeko ngai ezape malamu te ndeko pongezali ezoko moko mutuya na bomo ya mutu pour ngape na kamwa gina mais mikolo j'ai d'esprit en tout cas info makasi ngape na no comprendre ngo no peut bien dina j'ai d'esprit mikolo la terre na mon une heure des fois minuit na ba sele mo aleki na bi c'est que marambo zapo situation pe ya orchestre bazoyi ba pété est-ce que ba mise ba yé est-ce que Zambrano 8h30 Zambrano tu on a cheza ya 1h du matin c'est bien faut na landi la kiangogo na kutu soul na mission de travail mission de service heureusement pe naza na second parce que sinon na ebe makambo te bon yaba chité non to bon on a chité pour na kanga ba le mingi te mais bandeku ba micro peso poussa na mais botsa bala c'est Sankara ate na ibui alobi to kuyati biso to kuyati nde pe kaka bango ezalaki kaka ba tela biso ba kali partout tous ces concerts na biso ba tela biso ba soirée ba tela biso marambe belé ba bisa biso susuke maloba monoko ya biso malobeza ya leader Ferigola tundimango Sankara teboué alobi to kuyati biso pe génération berso to teboué to kuyati merci j'ai l'esprit. Très bien. Alors, bandeko, chalanga good life dans les commentaires, tout ça signalé na ndenge moko ya kosakanate na yebite na sali nini. Ngai nzungu na sali nini. Tokuta nanga awa kaka poto solola. Culture ya mboka na biso moko pe etoka. Parce que musique na biso pe senga ba débat boye tirer mais ma fingate et ça la bien. Papa Bouzoba, il faut na yamba yo moko. Mais moni tension déjà bandi ko mata awa. Tension bandi ko mata papa Bouzoba, je pense que toujours solo la ngai na yo pour que to bon ça na yamba yo ta lobby pour que kimizala papa Bouzoba, qu'est-ce que tu en penses? Bonjour à toi mon frère. Makila libata papa Bouzoba après pas le baquet tout ça na coupe WhatsApp
Ah! Papa Bouzoba, confirmez tout que ngai na yo, tozalaka na numéro de téléphone te tobenga na raté et puis tozala na groupe à WhatsApp te na loba ke on est bandel ah na zalaka na groupe à WhatsApp te na sangsara ba ngai. Oh, olobi connexion. Pardon, c'est comme makamna yo. Makambo zo misanga ba problème. C'est comme vanda calme. Hein? C'est comme répondre yaba Yaba voilà sonique mais au moins ce que côté na jeune na bino bozo sala biso na biso bagolo to reçoit na bino bosa mangobo na bino to sepel nango au moins na panel moko ta bagolo bakota mangobo ya mutu na bino porte parole na bino to sala ngo te papa to sala ngo te ko e sani na biso bozela si samedi arbitre fait match après wana ceux qui font la live na butu ceux qui font lango les 5 boloba Dès que le concert est aussi là, il écoute un after hour. Non, il faut que after. Bisous au banda after. Ceux qui ont concert est si li after. Balvio m'a tapé son peut-être nous en écouté au long là, papa. L'homme c'est dans le banzungu. L'homme il a dit que teki au boya ndimanga. Lelo to komi 7e. Ma bena bino tamu talo ba vérité. Bozo ndimaka kate. Bo komi 7e nani? Na monde, na musique. La vente. Ah, bon, comme 7e la vente? Oui. Oh, ah, bon, tu go signaler quoi? Ozana, biloko ngo, poto mon appel biso, peut-être biso. Ah, attends, la vérité. On a posé le téléphone, ils ont un moussala, na yeki na ngopo na yo. Ils ont pas ce moussousou. Ils ont, c'est comme on l'a ngati. Na ozo anga, na moment on a pu son aspect l'engia. D'accord. Bon, exercice oyo, on touchaka na mnene, ezali boye. Faut na expliquer bato pour vous comprendre. C'est-à-dire, li kambwata ke oyebi, peut-être sa vérité, et que bato msou ba monité. Ezali communication. Ezali communicationnel. Tant on relaxa, moutamoni gina, ah, ezande boye. Donc, pas besoin de passer dans les langues pour l'instant. Tu la yeta ngorozonga awa, tu retirer les langues oyo apesi. J'ai l'esprit. Ni ozola la susupongite ndeko. Ozola la susupongite bazo mono partout. Bazo mono partout. Au balobi ke yo komi ozo sauter le gola masangwa fort. Pas pour comme ne babenga kango ndeko. Ozo sa susupongite ndingi nini. Balobi kaka ke bakoyate. Pas nezo salo ya mwana ndeko. Merci Tata Kolo Etandoike na biboye. Omoninga naza molimo azaka esika moko te. Banda malemba po mataka. Na biboye molimo afandaka esika moko te, molimo azaka partout. Donc, neti nenge place yo za ofandi wana, soko tani mpanzi na yo, omona nga na za wana, molimo aza bongo, eze iloko emona na te. Alors, déjà, ozomona... Loba makamuna yo koko tsangana makamuna molimo wana te, parce que ozaka yo, nengo za na place ozali na kwena yo, ozakuna, oza awate. Papa, nga na za molimo. Omoni teke mfa omona kinga lobi. Ya makamuna yo na ndenge na yo koko tsanga te koza pembeni. Papa, papa, molimo. Nakopeta molimo wana kobima awa pembeni na. Papa tikela nga maloba te. Zo maloba ko papa melongola nga nde na kati wana. Omoni en fait na comprendre lo moko ke omoni neti biso toza batu moko ya ozomona neti présence na biso dérangeara mingi parce que na bi fait na ye wana tellement qu'il y a des arguments, il y a des éléments à présenter. Batone tu bande kolwa ba info bongo to ba master mususu ba comprendre ga mutwa naza ya ngomona so nga na ena na place we ransoni kaza moko ba obenga na ba yebele po ba yebike nga égale destruction. Par exemple neti olobi connexion kimi nga égale à destruction. Il y a personne o nga na ko sala ne débat abeti nga izala wa yo izala nani.
donc aza motu te bayebinga bien yango ozomona neti bainfo bakoma osalanga bacapture partout azotambola c'est-à-dire aluka elema moko boye neti akoya kokwesela ngai nango parce que na ndenge aboye akoyesanga te il faut aluka mwa elema moko talaka info asali capture aye nango na nzungu allez-y comprendre allez-y comprendre ça dit tout après ça na lobi boye ote Johanna za lolendo aza orgueil a che capture d'écran ça dit na live mususu abombi yango aye nango na nzungu bo comprendre ka bino moko impact oyo naza nango na panelo na milobelata donc tozongi na côté ya ndeko wana neti ndeko wana Sankara non omoni bato wana bandeko wana baza na idéologie moko boye na comprenant o bayaka nango ça dit baza na eloko moko balinga bakole nango bagolwa et balobaka boye ote bagolwa bazo se victimiser ok c'est faux yango par exemple tant on azaki na bango na débat lobi na ndeko info et pas Gloire Olangi ote bagolwa bazo se victimiser na expliquer ki bango na bino na bibino bazo lobaka bagolwa bazo se victimiser moi une personne qui s'oppose à Werason ce qu'on azo se victimiser ndeni parce que nga na oboya wera na oboya fali nazo boya bango tout donc muto se victimisera muto azo lobaka naza na bino problème te pour nini bozo sala nga boy alors que nga nazo bisa bino que nga na bino to ana problème et puis to yo kanate parce que victimisation ezapi ezate c'est-à-dire bazanga ka tellement makambo koloba yango bayaka koloba kio bato bazo se victimiser parce que là je dis ouais Ranson ba fanatique ne ba yate biso na bango to yo kanara te donc boya na bino te to yebi pe que boya te alors où est le problème il y a personne ou azo be bonde la bino boya il y a personne où a besoin de bino. Donc, laisse-nous faire nos affaires. Et puis, en vrai, il y a guerre, il y a une musique en abisso, il y a une kenara. Naebisa bino, les pas de mon goût à manger ma vie jaloux. A chaque tu na vie na clip, l'icole koyate, abeta ba martyr plein. Où est la ligne ya tu na ba maramomo boy. To salisa ye vidéo explication na butu. Pour expliquer que ngana obeta na kinkole ngakuna olobi connexion nange kimi olobi bon na lobi boye tango to obeta na martyr Viento na zobeta na kinkole et sali polémique Viento na yaka ko sala vidéo pona ko pesa explication na opinion que ngana zana problème na ferete na zobeta na ngana kinkole aza mwana na ngai aza ndeki na ngai. Alors, ce que nous avons la puissance à ressortir dans la vidéo pour appeler cette situation. Nous avons tout le banc en vérité. Nous avons pour faire les lots. Tout ça est un clip. L'icole koyati. Donc, nous avons se victimiser à la maison, mais ta musique na bino, ta concert na bino, tu as un problème na binoté. J'ai lâché l'esprit, j'ai là. Voilà. Parce que on peut pas enseigner là, on est là. Vous avez la vidéo en place sur 5. C'est nada na moté mais batutu ba mona ngo papa. Et les solo na beta batutu ba mona. Oye vi ba juste coutume papa. Batinyo sur ba mona. O télévision. Papa, tuna ya ba emo ba mona vidéo wana. Ako tuna ya ba te yo mto lobby ngo papa. Bon na lobby mais na chité na sisa. O lobby nini na yo kité. Na lobby boye. Au moins, bayaka na ba discours que bagolo bazo se victimiser. Beaucoup ça kande argument ya kopesa. Je d'esprit. Bolo moko se victimiser kazate. Papa toke na malembe te ya. Ozala munene basengi yo vidéo tshela biso totala. S'il te plaît. Papa. Bo soko lingina tindelo yango alors parce que na tindela ngate. Tindela info. Te na tindela info ne. Est-ce que vidéo ngo ezali so ezali tsheli biso so ezate ezali lo soko lingina tindela ona tindela lo papa Buzoba. Ah, est-ce que ngana na numéro papa Buzoba? Voilà numéro na nga ba peso facilité. Na numéro na ote yo repouver wa ngana na numéro no. Ah, OK. Ya chai na munene ala. Ngana kama yo moko na osongo sute. Papa tshela biso so gagner temps s'il vous plaît. Nzungu. Oui. Ouais, na otindelo vidéo ana na ozonga. Tindela info, continue langa te na ba tindela nga suba vidéo ba preuve te.
Bon, il n'y a pas de souci. Naotindela ndeko. Naotindela côté Moussous. Kangana no micro en attendant Otinda. Pour ce que yembo moto continue na. Merci beaucoup. Ok. Ah ouais, ça la bongo. Attends. Nakiti na do madame. Nado ya na mo. Arope selengi. Te ya pas selengi te logique. Bon vidéo ngo pe ya mwana papa buzo bazocha. Papa buzo balakisi vente. Alexi vidéo te papa. Azola sa vente na ye. Makambo ya vidéo etali yo. Yo zela na nous. Kendo lu kila biso vidéo toujours zela papa. Tika. Oui. Ok, vidéo jaloux. Vous avez vidéo jaloux. Loba. Moni vente yango yo. Moni. O kota na site nini oya? Zungu ezaka nini? Zo vérifier ta cité ya. Zungu wana azu ba capture en Dombolino. S'il vous plaît Noam, s'il vous plaît. Papa Busoba, o koti na site nini ngapi na vérifier en même temps. Oui, mais ils ont capturé d'écran. Oui, mais oui, bien qu'ils ont capturé d'écran, frère. Est-ce que yo mo mto luki yango bien aux yeux pour aujourd'hui? Parce que dans tout le monde on peut quelque part. Mais si tu as ça comme ça na luka mo siko. Ole la makila li bata pamba. Toko kendo vérifier ngo poto gagner temps hein. De vérifier mais il faut faire ça dans site hein, faut faire ça site pour to kendo mbala moko et vous allez bien na quatre ko ya très bien. Très bien, Papa Buzoba. Bon, j'ai d'esprit, pour l'instant, tout le baquet, j'ai d'esprit, tout la moussia zaza. En attendant, ce que zongi na vidéo, n'est pour le baquet, j'ai d'esprit à signer. Parce que, à cause de le vanganta makamu, que, basali sakaye, vidéo, asenga pardon, et vous allez bien. Ok. Alors, maintenant, toujours, soit ndekonabiso de King, hein, de King Mbote. Yo ravi, lo bal bososo Mathieu kangi micro ndeko. S'il vous plaît. Merci mingi. Panel ya ordre, panel mo ya bien. Biso to moni kaka lokola batu baza attaquer président na biso. Président na biso ya ba lobby déjà nyonso. Wenge za na problème na mutu te, biso to za na problème na mutu te. Ya pas comme président. Ouais, parce que président on avait ça yo que ceux qui a baillé sika ba ya ba yo sont postés la garde du corps bazanga raté pas à la protéger là on la rage d'esprit pour la bombe na téléphone là on a là il y a bien monsieur Sparajari toujours Sparajari donc yango moni na zolo ba président la biso ya ba so ki azo sa défense il faut ba soda baza la mupanzi na ye. Donc, alobili kama mabete, oyebi ke ndeko nzungu, ngai nazala pe makoloba te, mais nazo loba, soki na yoki loko na loba, esa la nga pe mwa bien, pona nini? Ozana pe mate? Nazo bela ndeko na ngai, nazo bela pe mesate, mena loba kaka, boti kanga na loba kaka, puisque... Mais ko peut tande l'engité, hein, pour se na coincé au kuno loba, papa? Te nazo loba, voya koloba ezali nango, voya koloba yango ezo loba ma. Nazolo babuyi oyebi ndenge nini bandeko wana oyo biso to bota bafinga papa na biso bafinga mama na biso mama wazika makolo po lambela bango me bafinga yi papa mama pardon totika na musique hein ngana zoloba natiki mama bafinga papa ouais na papa mama te hein d'accord bafinga papa abiso
toloba eloko moko te to réclamaka pete batia papati na basuzi ya banzembo na bango toloba pe eloko te to betela bango maboko to pesa ba bonne chance ba continuer baye lisusu batindi bato ya ba video batinda pena yo yebiango ngana zotanga mutu na bango Gouv les Gaulois ya basungai na conditionnel akokwela na munene Gouv les Gaulois mais ça nani info oza wana te pour protéger oza naître za mpanzi na ngai oza naître nayoki mokonzi na so identité awa après tokaboli voilà merci beaucoup Gouv les Gaulois aloba boye maloba ya fere nzoto ya ye me maloba ya fere Gaulois wana biso tozo préparer Adidas Arena Gaulois moko te akoke à part donc kofine nga betaki na iji Arena kuna esili donc Gaulois moko te akoke na conseil donc chaque mutu a se contempler na ba fanatique na ye wana bazo sala campagne biso tozo préparer Adidas Arena basalela biso campagne yo yebi ndeko nzungu zalata place wana loba oui zalata netre place wana lobi oui c'est vrai baloba yango mutu tu aloba yango ayebi et puis baleka ba Gaulois na ba Gaulois ebele baloba yango maintenant toye tobeti Adidas Arena réussite totale. On a le président Outukoloba, président Lobé le mot important. Alors mais c'est Karateka Boué. De coquille. Nazo quand de consomme. J'ai là mon question mon ba commission mon monnaie comme la santé donc comme un très important. Il y a mon photo aussi madame mon frère mais moto solo la mon bandego. Boté na monnaie pourquoi? Lobby vidéo ya Gouv les Gaulois aloba maloba ya fere munoko ya ye. Ye moka loba ki vidéo. Na comprendre bien tes personnes. Vidéo ya Gouv les Gaulois azoloba ke maloba eza ya fere me munoko e maloba ya ye nzoto ya ye me maloba ya fere. Comme maloba eza vidéo. Ala kisabatongo. Président, ngana za téléphone sous est-ce que pardon ko sunga na vidéo na pona tindela yango. Ouais, ngana o mwana ngana ngo sonzo nga bisinga kana lukango. To lukiro. Ça du nombre na ngai. Ngana senge ponga pe na tindela yo vidéo wana. Oko pesa nga yango. Atos accord en zungu. Ça veut dire accord tout. Oui, l'accent. OK, zana lukango. OK. Ngande na boya rabotindela ngai. Botinda na ne bolingi me ngai nde bolongola na contrôle. Ndeko de kingo kangina no Tungu wana zwe na hotela bino. Njela bizoto mona. Avec na rabongo ba preuve ne mutezana. Botano wam na mnena remplacer ndeko na ye. Azo moi santé. Décision pour Imaloba quoi nzoto yanga maloba ya fille. D'accord. Décision oui. Koloa okende son conseil ya moto. Et na pas conseil za gouvernement sur le tous les artistes wa za la donc ce qui yo za conseil na yo. Décision pour Imaloba quoi nzoto yanga maloba ya fille. Décision yo quoi. Koloa okende son conseil ya moto. Et na pas conseil za gouvernement sur le décision pour Imaloba quoi nzoto yanga maloba ya fille. Merci Ndeko. Papa de King, Ozana raison, continuez maloba na yo. Merci beaucoup. Merci Ndeko nanga no. Donc, ngana zo apuloba likambo président Outukoloba, président ya balobi boyi. Sankara fingi mutute. Babenga di Sankara za humoriste. Ya salaka émission na humour. Alobi kaka boué. Alobi concert à faire ya Fali. Alobi bande konyoso ba kobeta ba concert ache boué. Alobi ba tuniye. Ya alobi ba wenge, ba warrior, ba spiritas, ba zo préparer ba concert na bango. Ba ya concerté. Po ba zo préparer ba concert na bango. Oh! Président ya banatine la ki image, s'il vous plaît, oko edenga.
Ou bien Noah, pourquoi edenga pardon? La image. Merci. WhatsApp, hein? Ok, Zana. Vas-y, Noah, Lukango, comme ça, vraiment, équipe équipe d'attaque. Zali, Maloba Kakalobi, Yango epesi panique. Na batunyo sozomona, oyo, ba paniquer. Bango baza ba paniquer, baza ba finger. Baza ba paniquer. Bango baza ba paniquer, baza panique facile. Biga facile. Basala ka buzoba donc bango bazana buzoba ya facile. Donc bango ba pas na bango za la facilité. Ba finga ka na facilité. Basala ka nyonso na facilité. Or au mona ke biso to gardara biso silence. Biso to sala ba panel la biso to na président to za ba Sparajari to za ba Cordo Wasenga to za ba Mama Noela to za ba Bash ba Dega Schengen to zali na ba Mama Noela to zali na ba Mama Grace to za na ba Mama Lili to za na ba Magali to za na ba Ghost to za na ba Zaki to za ebele mais ce qu'on continue na panel o koyo kaka non histoire eza pour la leader na bango le phénomène ndia Mama Kanda le vangantama le ve mutendo le ve qui assure papa ya bango. Vous donc, biso, tous à problème à mon touté. Au moins, le président Bandenga Zaona, azo même batu, azo même lisanga ya génération berso, na esengo, na bolingo, les lobes biso, ba billets zoté kama. Achetez les billets, achetez toujours les billets, ba billets zoté kama, na moto na soucité. Tous à la panique pété. Place biso toza na concurrence ko sala na mutute pour concert na biso moko égal ba concert na bango tout ba beti à venir na bango concert moko ka ya biso ba ko sangisa ba concert na bango tout na ya mulili na ya moi de tout eza concert kaka moko ya biso donc bango ba na concerter à degré ba concert biso to betaka biso to betika 3 concerts na poto ndeko nzungu to beti Adidas Arena to beti Grand Paris Arena to beti palais to beti nini na Belgique c'est quoi festival le couleur café festival la nini ya to beti yango na Belgique au mona ke ba concert moko epesi population congolaise na mindele esengo na ba sénégalais ba nigérien ba ivoirien ba camerounais ba solo ba na ba panel na bango pona wera o moni pe kutu mutu mususu asali nzembo oyebi nzembo basali ya de kingo cité hein papa to gagner peu temps to je peux en tout cas merci vraiment na ce pays donc président ça on a biso to ye o poto moni président po biso to bando luba président to zana makamu photo sala. Donc tout le monde présent quand on fait présence à la soutenir pour la sanité bazali to limiter ba salir président pour président ça m'ta logique amta calme amta réfléchir ça qui to nzungu yo yebi c'est bon ba warrior na pesi bino mbote ba spitas na pesi bino mbote na pesi mbote na ba musicien nyonso à Congo donc concert warrior to se contempler bozana deux double concert les deux dans les 3 le Spiritas dans Zénith de Paris bozana dans les 3 juillet ba weransuni Ndeko aussi ça malobanya sauté tout ça na bino malembe merci beaucoup okanga micro maintenant tozwa il faut to changer à moi mukia parce que ba weransuni bozolo ba mais bande peut pas répliquer il y a le passe avril papa rien à voir malembe donc voilà on peut acheter aussi le billet mais ça va les autres mapani na dit ba golo je vais acheter www.congotopnews.com il y a fait ba golo non ba golo tout à bato kuna non tu mais voilà tunio na dans États-Unis papa donc on est dans Zaboye na minute toza na Stade de France ya mon ami de France Fali Poupa du Cap la Merveille deux fois Stade de France c'est comme makambo moka Sankara de Kunta makambo ko si la camp quand est-ce que beaucoup intérêt HO la guerre Sankara de Kunta guerre là na Iran hein guerre là na Iran
Yo mon États-Unis qui raison na barrière nyonso première date de salagi sold out. Deuxième date na yebi sur le débit. Donc on va s'en étaler. Ça va maman comme Afrique. Fallait pour en tout cas félicitations. Les débits on Mali. Yango makolo zona Brigitte maman la chambre de annulé concession ba visa te. Wana zalaki après sur on va visa sur 80. Azobeta les 3 na noisir les 5. Toza les sous na conseil. Il y a héritier Watanabe Donald Trump moko to sa oyaye. Donc mutazo akanga ba madugu asokanga do Donald Trump héritier Watanabe to soutenir le 3 juillet. Kwa remettre na Zénith de Paris. On a reçu le 4 juillet. Avec Werason à forêt nationale, à Betty Bassal mythique, état qu'artiste international, il fallait tout quoi à Sikoyo, na Belgique, na forêt nationale. Keba Robimana Lyon, son éléphant, son éléphone. Donc Werason, on a les 4. Tant aussi sa conseil héritier, na Zénith de Paris. France Robimba, l'Allemagne, Suisse, tout Lille, président na Lille, Toyen, Sikoyo, Bruxelles. Donc son mara billet pour billetterie, faut les 11 oyo. Na mito to dans la katikati. Oya Rosella est allié ko zoga mabete. Ko ouais ensemble bobira côté show de baté, spectacle de dégâts et pas passer per na poto. Ouais ensemble wa da forêt, ya ngwana bagambo na milito yo bana wo muzika. Noa moyo. Kagi moisson. Kagi moisson. Ouais, nzungu yanga moi 30 secondes ceux qui ont possible tant j'ai d'espoir aussi ça n'a fil d'idée le roi n'a fait la bombe en opéra n'a fait d'idée sur FCDC moi imiter ça moi bien qu'après s'il te plaît oui pas de problème mais ndeko Noam vidéo na yo ezali bien kasi ezana PC lenga makasi ezana PC lengi bon j'ai d'espoir qui m'a quitté hier à Zongi j'ai l'esprit wapi vidéo ngweno. Bah lokola awa tozara to respectera ba coutume yango monique ndeko info azana voir à kocha en fait avant Chavar moi je voulais préciser une chose. Oui. Avant voir les cas. Parce que dans mes propos parce que batu balinga changer mes propos. J'avais bien dit ceci. Biso bagoloa tozo se victimiser et tozo senga pe sympathie il y a aucun membre il y a maison mère. Je peux pas dire Wenge parce que Wenge est munene. Tous un problème tena batu ya BCBG ni batu ya Wenge tonya. Tous juste na problème na batu ya maison mère. Oezali bon yo monaki 12 te ya tata mobiche bimaki. Donc abimisa album comme 12. En fait, moi je voulais bien préciser que batu ya Wenge botika ko c'est botika comme il s'appelle ça. Personne n'a besoin de vous ici. Oh. Mutute azo lukabino. Oui. Bandela. Mutute aza na besoin ya sympathie ya batu ya maison mère. Ata morote. Aucun Gaulois sur ces panels aza na besoin na bango. Donc, depuis mutu morote azo lela maramu Sankara lobby. Sankara banda maramu na yo il y a très longtemps et l'Europe peut changer. Toyebi keza baja Sankara biso to mona comédien. Lorsque biso to s'en charger na bango balelaka. Dans nos vidéos vont continuer papa. Merci parce que bon ça la confusion te. Non mais avant on a personne à préciser le moro. Na lobaki boye. Motote azobanga Werason. Parce que Werason tango ayaki neti na baje ya kocha libaya na kin ayoka ki mobono ye moko asali vidéo na minuit pour na repéter explication. On a repéré cette explication na bagoloa que nazana problème te na roche la faire libaya te. Donc mutako banga wera zate po wera osala mutu loro te. Merci beaucoup chape vidéo. Kanga micro. Merci. S'il vous plaît. J'ai d'esprit aimablement bongoloba s'il vous plaît messieurs info aider na rocha vidéo. Boko chaka vidéo boete na onaka na bongote. Na ozela pona chelo vidéo na. S'il vous plaît, monsieur info, avec tout le respect, vidéo. Ok lengi.
Makambo niveau ezokende la oyo. Wa mundangai. Volume nyonso ka yango wana. Zana luka volume netika nyonso yango zana bandela ngo isusu. Est-ce que ça montage te? Eza vidéo penda tindi. Na tumboli na kaka. Ah. Pas d'abord dans le sein de la clawe. Nzungu niko. Culture à mon pour nous pouvoir culture. En tout cas, bon, la confusion vous en que ngai ou raison que ça soit ma collègue na ngai. Parce que pas la route na katanda. Na vous la montrer. Que ça soit des problèmes dans la lobby, dans la relève. Alors bon, madame Bissau a prié l'artiste congolais depuis très longtemps. Et puis vous, il n'est ni dans la ouïra, les arabes artistes. Donc il y a les réseaux sociaux. Bon, on a une image. Alors, on dit une journée nationale du poisson, vous allez chaque année. Dans le des caca. Moi, ça fait 5 mois. Je vais contacter la bouille au sein de les arabes fait ici. Pour profiter de la pêcheur, pour les musiciens, ils ont 1 heure du temps. Celui-ci, à mon avis, n'a pas parlé. C'est tant que vous allez, dans votre question, n'a pas encourager notre jeune frère. Mais dans mon niveau, le mot c'est le mot pour créer la pêche. Non, ça va. Où est la jamais à la carte? Il n'y a pas rien pour ça. Pour le volant, on a cycle. Clawing. Alors, polémique, on a maillot. Yango la vidéo. Merci. Nzungu, pardon. Nazoke melakisi na lo. Nazana parole, papa. The King. Ata bongo te ke melakisi. Oya zonga après. Melakisi ndeko toza to. Tozali. Voilà. En fait, Nzungu na tche vidéo pourquoi? Na lingi na préciser boye. Bato maison mère bazo se consoler en disant neti bazo kanisa neti bazo sala bagola pasi. Non. Biso toza na problème na binote. To yebi ke biso na binote yo kanate. C'est-à-dire pour l'instant, ils ont intéressé biso ils ont les 4. Donc bino bozo linga bo créer polémique alors que polémique on est à déjà. Biso na binote yo kanate. Preuve année où ranson abima sala vidéo ya explication. Depuis où Rabandati, la première fois ça l'explication. Moni, eza journée de la poisson, n'a problème te poisson ta qui mo bondeza, eza pena réel. Alors, ce que mutazo la boye, akobangisa neti nani déjà. Akobangisa mutote. Déjà ouais ranson na bangisa kana faire te pour faire achaye déjà na clip. Asala neti faire nini. Asala lota. Biso bagolo tozali. To défendre na fait. Peut aucun concert. Mutu aza na besoin ya mutu a maison mère azati. Kobanda na ya bati na batu tu baza na panela. Boya ti, bolamba bolia. Biso mo bagolo toza. Alors, toyebi ke miziki eke naraboye. Mais, ce qui oué ranson na lobi bien, fait le pas loba bien. Ce qui oué ranson na tengami, fait le pas tengami. Eza bongo. Donc, ce qu'on y a na vidéo, on fait à l'obara bien, ya oué ranson, na moment na climé zalaki bien, preuve année, oué raya robeta na festival, la tobeti sa yepe to futa e caché. Po, climé zongaki bien. Na minito climé zongi faux, donc tu actives les codes 16 et ba et ouais, la futa, boza kutuna nyongo batu. Merci beaucoup. Donc, tu as déjà na code 16. Donc, bah, toi, maison mère, bosilama, bozo bangisa mutute, pe toza na besoin na binote. Pe mutu morazo se victimiser azate. En tout cas, message, je le fais sincèrement, pour na batu nyonso à maison mère, en tout cas, ce qui va nous partager, même na ba Facebook. En tout cas, je prends la parole au nom des Gaulois. Et je sais que les Gaulois, ils sont de même avis que moi. Au lobby? Bah, toi, maison mère.
toyebi campagne na bino bozosala pona ko déstabiliser concert ya les 4. Alors du haut du panel nazo expliquer bino on n'a pas besoin de vous. Boyate. Toko s'en charger na bino après les 4. Nzungu, moi question moko na jeu d'esprit. Info, Manon pardon, s'il vous plaît. Info, Bamba question là. Oui. Yaba à intervenir après comme ça autour de la question. Comment vous prenez le papier? Bon. Yaba toujours comme. Merci Nzungu en tout cas panel Mobimba. Sokoza agité à komatate non kitso rapidement. Ah émotion zate. Yaba toujours comme. Merci Nzungu en tout cas plaisir makasi ndekolangai Nzungu na ebisio so bande ko comme le problème il y a insomnie c'est tout à fait normal. Au lobby comme le problème il y a insomnie ça veut dire pongi bala sous pongi de. Oh tout à fait c'est tout à fait logique ndeko cerveau est complètement perturbé hein. Ah cerveau n'est perturbé oh. C'est tout à fait normal les gens qui ndeko ngai peut-être makani c'est comme ko bunga moi muke po nazong sandeko bato tout ba na plus de 200 300 personnes ba okabiso bien bon to na point haut ndeko na ngai j'ai d'esprit to yeba série moro oyo ferego la azona ka problème na roga pour na likambo ya mutu la pastèque so na ebiso ke faire asala vidéo et yebisa ngai sikoyo tant faire asala vidéo par rapport à concert wana ça te revient ou pas? Ça me revient pour faire ayaka ko calmer biso bagolo ko bisa bino bochela mutu wana na se non ça commence à revenir. Oui, ayaka ko senga biso bagolo biso te bagolo j'ai d'esprit ça papa ma ton question on a répondre ko pardon ba pionte c'est logique. OK bino bozalaka boyo lingo changer côté na répondre yo na mutuna s'il vous plaît ouais merci j'ai des petits au lobaki arme ta lobité nyobi émotion té voilà toujours goyaba voilà par là je veux dire quoi ndeko na ngai ya lobike ba salisa wi yo ya butu ozana munene yaba nana munene bon natana au vidéo ozana munene yaba comme ça na ozunga biso pe ba prévisali oleki biso nyonso na munene voilà toute sa vidéo et là pour ba bien mon montage pamba tac sa vidéo bonjour Bandiwangai message aujourd'hui on a bino pas besoin de ça la polémique pour rien du tout et on a un artiste na conflit na Bandiwangai ya baza alors musala o to sala za musala mo libéral donc ngai na Bandiwangai ya baza to sali na conflit mon côté date ya le 24 ezali date on a battu nyonso bon nenga na beta na Kinshasa nenga Bandiwangai pe ba beta le 24 surtout bateau vous avez la polémique vraiment faut arrêter avec ça hein autre artiste n'a pas conflit ils en a s'il vous plaît hein message yo na sali ya on a bateau ça la polémique inutile ngai na bande kuna nga baza tozali malamu tozali kitoko ndenge conseil au l'état le 24 ah ndenge bande kuna pa au l'état le 24 kuna ezali mapeti totika polémique inutile merci Nzungu yaba vidéo na tukoyo eza réponse à vidéo yaba ndeolangai ache voilà isa kaka réponse zela Nzungu isa réponse à vidéo wana pourquoi na bi réponse à lobby basalisa wi ranson vidéo ya mbangu ba ezo répondre kaka na réponse da ngona question na yimoko faut ça dans même contexte. Voilà, ça veut dire ferry, bah ça dit ça épée vidéo, ya mbangu pour na roga. Oh! C'est ça de konanga na bi kende kwa ça na insomnie. Connecté kimi. Ndeko azola la tesa na ba insomnie. Donc azola la ti, ça veut dire ndeko mikolo cerveau za isusu bien tipo na kama ki j'ai d'esprit on a yebi vidéo à représenter parce qu'il y a ba contre-attaque. Ça veut dire tous arada na ba élément tout hors actuellement. O akoya nango pour na le roi de la forêt nga naza pour na contre-attaque ndeko na ngai
vidéo yango yo ça lui fait rigoler balati ça y mbangu ba essayer là ta kaka t-shirt kende kaka bongo lo baka makambo za nango parce que voilà c'est la même chose. Donc réponse au toujours pesa awa par rapport à vidéo ya wera question tout oyo rotuna réponse nango yango yo les 24 oyo ya pas du aux réponse na yo ya musuni yo mo quand tu vois ce que j'ai d'esprit parce qu'on ndenge nini yako donc oh to ko sala défense to ko sala ko défendre kaka vidéo ya Weranson wana ce qu'on a tigeli yo ngambu na yo mais ngai na sankara de coup tout c'est boué to ko yati merci ola nzongo motion j'ai la naiba ko senga motion nga na yebaki mais la logique des choses bande ko ngai terrain on ezo kenda bon population loin